plus 8 mois tout ça à banda. À chaque fois je demande à l'iko pesa ngate. Tu demandes quoi à la claire? To sang senzo to ngana ye. La relation na coucher na mbali bakima ngaka et nous bakimila na eba te. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, na ye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mbaba kokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. Et kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako. Na tangisaki, na lesaki. Malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga. Et okozanga te kobika loboko na Yahweh na Bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors là qui vient te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda maman comment na misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zongi lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais les so moni maman, maman zongi génite. Maman zo lia 3 fois. Tongo midi poko. Deko nanga elo musu se pelisingai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo katana. Soke sarika manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki maman ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. De so foutima on a regretté te. Ah vous tout bien na wezali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. en tout cas ya Masasi e moneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga e moneli na misu te e monani bambongo na zofinda ya pampa bana c'est fini tout ça boko liango lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous quand la fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a comme il petit misuna babe Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au Asalarake,
tolamuka tozala en bonne santé bipa wapi bozali omikuti na pema pesa nzambe lokumu parce que makomi lobi que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, le Dieu des armées. Vous êtes tellement nombreux en train de suivre votre chaîne chez Bisso Télévision et pourquoi pas votre émission Bravo Jésus, émission Obozelaka au rendez-vous, émission Oyo et Pesaka Matea pe esangisaka mabota tikete kolo apambola bino bisko wapi bozali. Na pesi merci na numéro 1 sponsor na biso ya chaîne Oezara bongo Jésus-Christ de Nazareth. Na pesi merci na papa Chic Moukadi na maman Lidi Moukadi. Pourquoi pas papa Zara, maman comment elle s'appelle encore notre sœur ici, maman Kachama, pourquoi pas Israël Monzo, Basala vraiment Moussala au four et au moulin. Potebo Yambabiso, merci. Sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis avec l'homme de Dieu. Papa Thomas, papa Fabien, tu nous as manqué, hein? Bonjour maman Myriam. Bonjour papa, manqué biso penza, hein? Nikole bele papa boni santé. Oui, santé, ça va. Ça va, en tout cas, moi, déjà, ça va. Depuis Outi Brazzaville, Mbalbosona Yambayo na plateau, na Kumisi Nzambe vraiment. Et qui maison mon anaïsa déjà. Et na mupandi kuna na mwende ko mwasi. Bonjour maman. Merci. Et papa Thomas, Tomwende on a vu ça mwasi aza na plateau, kamba biso na losambo to ebelo ko memindeko na plateau Bravo Jésus. Tout sambeli avec plaisir. Seigneur Jésus, merci pour na journée lelo, merci pour na moment oyo, kolo yonde maître et à temps et à circonstances. To sengi guide ya molimo santo à travers émission. Tout ce qui n'est pas de toi Seigneur na isika oyo ezala musika na biso. Na kombo no Yesu Kristo na tiki reste ya temps na maboko na yo ainsi qu'équipe technique ezala sous couvert ya onction na yo na kombo no Yesu Kristo to bondeli. Amen. Amen. Yaya, bonjour, Lissou Kombonan. Bonjour, ma kombo nanga Hélène. Maman Hélène, tu as un sema koyamba on a plateau na biso Bravo Jésus. Nini memi on a plateau ya Bravo. Bon. Premièrement, émission na bino na talango, na TV, même c'est na téléphone. Na landa ba histoire il passe awa. Bon. Problème na ye nango awa eza secret mutema na ngai même cette famille na ngai ebité mais tellement bino koza basai na nzambe yango na ye na partager problème on a bino bopesa ngata solution bo soutenir ngata na ba prière. Tout ça disponible maman. Bon. Naza déjà à 10 en plus père. Naza maman il y a 3 enfants. Nana bana ngai. Naboti étape vie nanga naboti bana nga moi na papa na ye. Bon. Ndito banda ko bota pour ya moi sinyo tezala ke abota na ndako mobile na ye. En plus pe bana na ye bazaka na papa moko baza na éducation ya malamu. OK. Vu que la réalité tout kuta na on a vie au baloba ki allons propos Dieu dispose. Yango ko arrivé que na bota bana nganya to misa to moi na papa na ye. Na mo pe na mi éviter que c'est ezala ni. Mobile liboso na lobina tanga boti singa kei. Na mona ki on a tout vent que kana na po ba to be ka mi bali baza ba aventurier. Oya kaka saka na yo aboti su après service nzira kei na tout va normal. Ya mi balé pe tanga ye na moni opika nde moti ko mina oya misatu. Mingi ezalaka mama twende tina bimina mbali donc ebandeli ya relation occupé nga bien twende ti a découvrir ki bo mwasi na ngate donc occupé nga bien nyo tu nozana nango posa au salila ngai wana soki na bo coucher na ete wana to coucher na ete mais soki eka ko découvrir ki bo mwasi na ngai mobali akindaka na mope na ebate so ezala nini atala kisaki onda ato bengi téléphone donc ando yamba lisute baronya somisa to na kandema ba papa bana batikela nga ba charge bana bango na mona sokipa na bango e ya tongo midi po kwanga moko tema naza fimo pe makasi na binde bakata pongi tongo na lukambongo na ngai yango na nga mope na sute na bana ngai même certain na classe na rolia
et quoi arrivé tu es kolingana garçon mon boy a sepe na nga pe na sepe na ye to vandaka na relation de biso pe to umi mwandam vu que na oli ambo ne mbuno mtaya na intérêt biso pe basi to linga mbali pour intérêt mi bali pe ba linga biso pe pour intérêt vu que to zana jeune garçon na nyotu na osinga ye a pe sanga na ebisi pe na ndenge na zana bana nga pa ndima andima pe ndenge na zana bana pona bombele ete ayi elo ndi na bombele ndika ya makasi ona utu yebisa bilo donc eloko bombela eza nini elo na bombeka soki na bimina mobali mobala ko supporter na takindaka donc yo moko remarquer que mibali nyonso zwaka so bokeka na acte fatika yo fatika ngaka ata boboti te ata to boti te mais elo pe ba kimilanga pe baliyebisanga pe vérité te esuki la bamuka na mutema ata na force na biba yisa baloba pe te esuki la bamuka na mutema nga mupe na miyeba pe te pe ba kimilanga po na ni so ba biso lingi mo sa comportement mabe obongisa ye mais nga na comportement mabe te po to vanda ka mais so ekomika to bimika to seka relation ka amoureux to futika chambre to bimi fois kilo donc kolanda o malamu après kobota bana no misa temps mibala na bakei mibali nyonso okoma ekozwa na sima soka découvrir yo akei fakindi kaka oui tozo ka mama bon moi mbali ana tuzala na yazala bien pe nyo tuna singa ke pisa na kipanga mais comme na mama mobwe yepe akomo singa na pe kaka ngane to bima. Alors ma sœur olobi papa tellement koki susute a ebisi ozonga na pa bino azongi senga singa neke na famille na ke na vanisa papa na mama na yebisa bango ndenge azosenga kangai nazoboya kana yebisa bango vekelo nyeti ndanga na boya siko na wete na vanisa mama na ndenge na papa na yebisa bango no likambo boya. D'accord ndeko nanga komi tungisa te oye na adresse a bien bo na yebisa yo zala rassurer ke nzambe aotika yo te puisque awa basala nzambe batambolaka na mwinda oyo eza bongo Jésus Christ na liloba nzambe ozala vraiment sauvé et bandeko nyonso bozolanda biso partout dans le monde yo ozaka na likabo ya kopesa tala mbele kitoko ya kolona yango oyo tozwa sport pour tozongasi. Orphelinat Bravo Jésus. Chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, na ye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo. Kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mwemba bakokoka te. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. E kokomela yo moma moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako. Na tangisaki, na lesaki. Malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga. Et okozanga te kobika loboko na Yahweh na Bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller.
lona okobuka mbuma na yo kokanga motema te na mbela o ndeko na nga nayebi ke lona obwaka na mabela malamu okobuka mbuma kitoko. E mama na biso ayaki na plateau aye mpona problème eza kotungisa ye amoni ke aboti bana misatu tata a remarqué à tout moment mobala découvrir nzoto na ye mobala kindaka e ndeko azwi opportunité ya kozwa fiancé oyo apeseli ye prédot nde tonga koloba mais papa lobi mpona préparer yango malamu na récupérer mwasi na ndako po te tobunda ensemble tokanga mbongo dot e mama kuna na kati ya ndako akomi kobanga moye apesa papa bilengi na ye ezali te parce que soki papa pe azwi yango akokima ka nde bamisusu bamesana kokima ye nde ndeko aye na makolo basala ya nzambe alingi ayebisa mobali vérité pourquoi aza koboya kopesa ye nzoto. J'espère que ndeko Israel Monzo mama Kashama papa soki azali déjà akota papa na mbio na kombo na Yesu kota ko papa. C'est quoi l'histoire? Non, histoire exacte na yambio. Maman, pardon, s'il vous plaît. Oh, frère. Je vois devant les caméras, après ce micro. Oh, Sania. Tu fais quoi ici? Mon frère. Non, maman, s'il vous plaît. On va vivre bien monté. Ici, naïbité, papa, mais na sengi. Ndumba, maman, pardon. Pardon, t'es de comme bali. Na sengi, pardon, ya pas. Non. Tu sois dans le soleil, ya bimata banda. Non. Yo ce soir. Noko. Ndumba. Oh, boni ba injure boye. Non, c'est pas normal. Non, na plateau va finir raté. Non. Panda non, bonjour na. Kitsana motema, melama ya puyo. Zoa bonjour à monene na pesio. Boni papa. Ça ne va pas maman, ça ne va pas. Si tu n'as monnaie, ça ne va pas non. Ah papa, oui papa tu omoni ba yambi ba pesio kiti directement comme ça ne va pas. Fanda na okimia oyoka pourquoi biso to bengyo a. Ça va? Oui, ça va. Ok, gloire à Dieu. On a présenté au serviteur de l'Éternel, Papa Fabien. Bonjour, le Papa, aux yeux méchants, tant au monde de moi ici, Azana n'est pas là. Maman, na habité na vie nanga, sur ça des mois qui na vie nanga. Démon deni. Na zo vivre en fer na moi sur. Maman, c'est au soleil du matin, libanda, pas de monter mes apaiser. Non, le baka, comment on est tous ensemble, bisous nous sommes là pour trouver une solution. Pour la Ndumba. Comment? Maman, c'est plus que moi. Tout ça, les 8 mois, il y a qui pour copinage. À chaque fois, on a saigné après ça en gâté. Donc, après ça, Robimane, elle ne veut pas. Elle vient ça, non, geste pas na bango. Et tant qu'il y a un homme dans l'ingui, j'ai fait tout. Azana 3 bandes. Je soutiens ces enfants, on appelle ça Ranyoso. On appelle ça, on a eu au PSA. Tout ça va naître dans Aïe pendant tout ça les 3 mois. Plus 8 mois, tout ça est à l'île Banda. À chaque fois je demande, à l'île au PSA ngate. Tu demandes quoi, ça la claire? Tout ça c'est un autre nganaye. Ok. Azo lingate. Et pourtant, Aza viergeté. Elle a 3 enfants. Naibité ce qui a qu'un repère c'est libanda yango api melanga au comment. Justement, to bengisio a pour un problème wana. Et maman. Kimi ezali? Papa Fabien. Frère Nabiso a commis. Et n'a présenté que papa Fabien non un homme de Dieu, oui, non? Tu m'as dit ça. Ah d'accord. Parce que place il y a Zakimi ezalaka. Papa Fabien, papa yo a commis. Ndeko. L'homme de Dieu. Ça va, pas de problème. Alors, c'est qu'on au vendre pensa bien à Kiti. Ça va, merci. Pour marabozo salaboye, okoya o mattention pamba. Moi na mokilio na sama belé awa. En tant que babengio humain, yeba que na chemin nyo so bandoleka, il y aura toujours des problèmes. Oyo et qu'on surmonter maïle noté parce que tout ce qui est lié na moto il y a toujours une solution ils appellent qu'à lié na moto peut-être ils appareillent marabongo et commis tout est salemi mais à chaque fois s'il y a un problème à gauche c'est qu'il y a aussi une solution à droite. Yes. Merci beaucoup. Ce qui est salemi lo lenge et salemi ndenge nyonso wana c'est parce qu'il y a aussi une cause où ils en a simana yango. Mais
La cause de Azandumba, cause de Rosa Ndeko, Suni. bakokata mosanda me maloba bwendeni frère. Mon cher, comment on Gaël. N'a pas Gaël. Est-ce que oko kita oyo kanano fiancé no makambo azana posa yebisao? Peut-être au pesa ye tante alobaya. Biso tozaka lokola balbitre na kati ya terrain to sunga match ebeta makitoko. Ngai na bondelo attaque ndeko no mobali. Kitsakanda soit yoka mama oyo. Makambo olobela yo emsu eko sunga yo emsu eko éclaircir peut-être ba flou mobo ezalaki entre bino. Yokaye na matoi empi na motema o yokaye penza malamu. Mama Hélène Papa. solo ana papa zala un peu bref yebise cause ya makambo eza la base ya ou ezali mécontentement na yo. Papa komoni aza déjà monté na tu sino lobisi pa opesa ngata ya koloka nga po aza déjà monté. Te essentiel oloba parce que ya robima ke biso nde moto tozo lobela na place na ye. Essentiel yo olobela ye. Place na omona ke ozokoka koloba isu te. Je peux prendre les relèves. Yo lobana. Gaël. Pona no limbisa ngai. Na ndenge na bondelaka. Lelo na oyi biso vérité. Vérité fait na biso za place biso mibale mais aza ndesine ko exposer na miso bato. En plus pe sous la caméra mais Gaël limbisa na pardon. Naka moi sino Gaël pardon. Nalinga ko po linga ngai. Ozwa vina na sha ozwa pe na bana ngai. Obimisa mbongo po na Gaël pardon. Na boya kopesa yo nzoto nanga parce que ba réalité on akutana na vie yango ebandisa ngai. Na jira no linga esu te mais tema na sepele no Gaël ngo tinde nga na linga yo. Na bangila ko Gaël pona bolingo na zala na pona yo. Na mona kande sino Pedro nde na Pedro ba misusu na vie na ngai. Mais lelo pena Gaël limbisa nga pardon. Si c'est maintenant fou comme Gaël pardon non fou quand on a posé pour sois clair, sois bref, sois clair. Dès on est à pardon, je comprends rien. Ndeko Gaël tika epe calma lobate ndeko na ngai. Yo kana ni. Ma sœur zo courage aussi ici. Gaël me dit que on a loba et ça le passe mais il me dit ça na ka Gaël toi ba. Nous na bien za kana bera za na ba problème. Gaël a mbofi noza. Parce que parcours a vu na relation na coucher na mbali bakima nga Gaël. Et nous bakimela nga na eba te. Yango epano ne jija ki avanga no to coucher fo. Oyo bala sko na ndenge senge nga pe bona ndenge po tenga to komano esika mando singa nga na obu ya ka Gaël pardon pour na mo akande to kima ngai. C'est na coucher na mbali bakima nga Gaël. C'est un peu flou à comprendre. Zala clair nangai, zala. Ndeko Gaël lo ni ozo comprendre te biso nyonso to va na plateau to comprendre. C'est normal. C'est normal avec papa Gaël. Papa Gaël. L'homme de Dieu. Yabi wa mbali. Na ndenge oza mobali. Eza normal na mbali nyonso a moni azo vivre na mwasi ndako moko. Mais mwasi akokopesa ye o ezali bosenga nete ba désir nete ba biloko azana bosenga akokopesa ye yango. 11 mois. 11 mois. Tikanga na koma. Omoni ti okutani na mwana mwasi oyo. Okutani na moment ya choc. Je m'excuse, azo souffrir na auto bengi les blessures intérieures ou déjà ici même na poste mon boye oyo ba décision mo a misé là pour na ko battre la pe vina. Et lo ali boso na koyebisa soki mwana mwasi aboyi ko coucher na yo. Eza pour abattre là.
deux ezali po akimisa o pembeni na ete. Problème eza na vie tosalaka attention na histoire te. Toluka beaucoup plus kaka oyo to vivre le présent toke nango. Mais or histoire esunga biso po na kobongisa pe le futur. Parce que ceux qui ont bien informé, bien enseigné na histoire ya mutu dans le passé, vous avez la facilité à vivre le futur tout le présent na. Pour mais ça qui azana bana misato. Oui. Oui, bi azana bana misato. Je sais. Est-ce que oyebi ki bana ne misato nyonso baza mwana na tata na ye? Nayebi. Oyebi. En tant que mobali, omi tuni question nini? Ndenge mwasi akobota azana jeune ndenge azaboy. Akobota mwana na tata na ye na ndenge nini? Et puis omi tuna question oui. Mibali yango baza wapi? C'est là où se pose le problème. Le problème est zawa. Si bakabwana na mibali wana, ezaka na volonté na bango te to na volonté na été. C'est la même chose où ekabola ye na mibali wana, nde azoboya ekomela yo. Parce que à chaque fois ceux qui y accouché na mobali na vie na ye, ibeki après avoir basali acte wana, mobali wana déjà lokola ba longo lié makani fa longwa automatiquement pembeni na ye fa kende musika. C'est lango ndi atali habité ozana motema ya papa, motema ya moto azana facilité ko kamba famille na chance wana bité na koki ko perdre ye boyite ndo moni aboyi siko lolenge mabe wa sale ezake azwaki ndeta ya ko expliquer yo ya côté. Ils ont faute na été parce qu'ils ont pu informer na situation spirituelle il y a vie na. Il y a une force géant katinaye où ils à la base ya makambo na nyonso. Kobanga te peut-être msokani sur le voir ceux qui kindo kino ils a kindo kite. C'est quelque chose qu'on lui a imposé katine pour la instabilité totale na vie. Parce que tant on a lié na mobali mso ko cadrer na vie au pc forme ya malamu nde yango lwa wana ezake ye akoki kovanda na mobali place mokote. Dieu merci lokola yeko lukabiso. Les problèmes ezali longola ba penser nyonso okoma ikokanisa. Maybe que peut-être komela kiyo komina niveau robi dinga zo pimela. C'est-à-dire c'est que mibali misusu na koya ko comprendre tout ça. Non. Ce n'est pas ça. C'est au moment où il y a comprendre que mibali ba okenda après acte nde mobali un jour azwa ki décision yake. Mobali mon côté akoki ko mona isusu nzoto nanga te ce qui a balinga te. Peut-être so mobali ya sa balinga auzana maîtrise pona ça peut ser nga dot moya ki nezate mais or ezaka dot te muto ko protéger. Mais ils état spirituel ndeko pi ko protéger. C'est pour ça na rosenga yo attaque ndeko na mbali biloko mibali. Si réellement olingi koboya yete. Deuxièmement, si réellement olingi soutenir na prière tous les qui sont en délivrance parce que ça pour na bolamu na yo. Ça sera facile homme de Dieu. C'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Mais moi je sais une chose que Nzambe tanga kotaka esika oyo kombo na eza bien appelé et puis bien installé asala musala ne sanke bato. Amen. Ba fourni ba effort humain. Amen. Ce n'est que décision ya mukeka pour ozo. Et longola ba mésentente nyonso. Parce que tu as des complications pour bongisa libala ou ya kopesa d'autres tout ça c'est aussi lié car na force wana parce que ezo boya yo zoye akoma totalement ya yo ti bolala kana mbetu bozaka bozalo kwa mibali bo partager moi si moko deko na pesa ka loboko. Ce sont des choses qui arrivent. Yango na conseiller à batu na vie
ko s'engager aka na relation pour na sentiment te pour na ba émotion te to pour na lingi mobali wana to na lingi mwasi na krakaye non na vie faut tenir compte na makambo ebele luka oyeba état spirituel ya compagnon to partenaire ozanayi pour ekozala na facilité pe esunga olobi tango bokozala ensemble okoyeba ko épauler ye okoyeba lolenge ya ko gérer malamu nzambe apesa okimia. Merci. Bisika doute ezalaki lumière ya nzambe evanda na esika. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment. Gloire à Dieu, frère Gaël. Gloire à Dieu. En tout cas, bandeko bolandi biso bomoni du solo yo eza vraiment pas si mais le quoi ka Jésus-Christ azara toujours likolo a gagnera kaka. Vraiment tobetela Yesu maboko. Bandeko na yebiki na tiki bango na maboko ya mosala nzambe papa Thomas bakende ko continuer na bureau pona basa ndeko mwasi kir dame pe ndeko mwasi azwa ba séance na ye ya ba prière tikete bino ba bolandi biso partout nzamba pambola bino papa Fabien wana eloko okolo ba suka pona ndeko na biso par rapport à mamna soina ndeko na biso Gaël moi sino yeyo ce qui au permettre biso to sungaye na pari ya nzambe ngana kosenga yo limbisa ye peut-être pona eloko ekoza la sala qui est choka kio ona kosenga yo yango. Je suis d'accord. Gloire à Dieu. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Beaucoup a toujours branché na chaîne Nabino Boulimani. Merci na Israël Monzo. Merci P na Thomas Fabien. En tout cas, nzamba pambola yo. A continuer ko baxelo sagesse pe na grâce. Ngana bino to kutani mbala isima. Papa Elias na pesi omboti. Ale kimia na kolos na senya na mabota na bino. Au revoir. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman apika crise. Alors na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais les so moni mama zongi chenit. Mama zo lia 3 fois. Tongo midi popo. Deko nanga elo musu se pelisingai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo katana. So que ça dit manœuvre pendant ya li temps. Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. De so futi mbango nozo regretter te. Ah bon, tu sais bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. en tout cas ya Masasi emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bambongo na zofinda ya pampa bana c'est fini tout ça boko liango lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous quand la fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24h/24h a continuer kuna ngana ndo pesa kama mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme na komi li pati misuna babe Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'est tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Lelo boni yo senga biso awa tout ça la nini pona tout c'est yo ko ni.
Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.